sommes Marché Express Bureautique MED en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Pour tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. Mais c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. République démocratique du Congo, ville province de Kinshasa, Mbonda, Ekolo, magazine d'actualité, Mbote Congo Kinshasa, Mbote Congo Brazzaville, diaspora partout, confiance et la fidélité pour Pesaka, Mbonda, Ekolo, édition Yassika Yango et Bandi, édition Moya Makasi, Yamakasi, parce que la 4e édition, eux, qui permettent de tout réellement, de découvrir, le premier acteur, comme désordre en la Katia, Mboka Congo, Mboka Patrice Emery Lumumba, Mboka prophète Sani Raphaël Alaver, Mboka Simo Kimbangu, Mboka Bakonzi Ndeng na ba histoire qui te commun. Et ça ba tout monde ba premier acteur ya komema ba désordre pour que tout le monde a calé au ba guerre et ça les ma partout. La partie est Mboka, et ça dominé na ba F23 na AFCP na ba Rwandais. La partie ouest Mboka, et ça dominé na ba Mobondo. Quoi de neuf to kosuka api. Est-ce qu'on doit toujours continuer à vivre la bande de Kwana, c'est comme si tu vivrais na lianzi na kati zoto amutu bien ndenge. Désolé, je considère réellement tout le monde là-bas. Mais réellement, c'est le premier acteur qui va permettre des autres et Salema. Il y a des alliés parmi les questions autour de l'État. Dans ma solar plateau, on a invité les alliés dans le plateau. Moi, Gianni Mavinga, aussi. Moko, il y a des communicateurs, Moko, il y a des pandis sango. Moi, Gianni Mavinga. Bonne santé. En tout cas, qui mes alliés de Konanga et confrères Dewa. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes senti dans le plateau? Très à l'aise. On a senti l'équipe costaud. On dirait qu'on a 17 membres, hein? 17 agents. Hein? On a presque 24. 24, hein? 24. Donc, on a fait derrière à calcul. Félicitations. Malgré le courant, ils ont Bundaka Boya. Le chaleur, même, avec climatiseur, ils ont dit courant, il était bon au Congo. Courant au Congo, ils ont dit un problème. Mais toi, le bateau, le bateau. Il faut le blanc, on a eu le poteau le blanc, il faut le bateau. Il faut le blanc. Voilà. Tu es complice. Merci beaucoup. Donc, on ne va pas, c'est que de temps où tu as le bité, ça va tout le Congo. Mais tout le monde, est-ce qu'il faudrait encore que les Belges, on a Fimbu, pour que tout encore, tout a colonisé de nouveau. Voilà. Merci beaucoup. Là, je remercie d'abord les zéros dans l'ombre. Je voyais à la présence, il y a ingénieur Egrid Mateta. On a coordonné montage, réalisation, édition. Et pourquoi pas, na Wilfried Samba, sans oublier, il y a encore une grande dame là, Medil Kabembe. On a une correction d'émission. La minute, c'est je crois très bien que tout ça, la émission, moi qui te cause, télécommande, Kiti sango na se bonda la barse so betama e katia bibale bisobe bazamba bamboka pour que même congolais à souka a information à travers Bondaya Ekolo magazine d'actualité. Voilà. Banani bazali ba premier acteur au bazali comme ma désordre de la katamboka na biso. To yebi que Congo chaque centimètre du Congo ezalaka protégé na batumoko boy o bakengela kayango. Batonga ezaka banani. Ba première personne au début qui bakengela mabele Autobenga ba garder des terres, ils allaient chef coutumier. Ba chef coutumier, bango les ba garder des terres. Mais tant que ba mabe ils allaient ko kota la kati ba mboka. Tant que des autres ils allaient ko kota la kati ba mboka. Est-ce que ba chef coutumier wana o bango le baké, ba la kana ba milibu. Ba zalaka distrait ou ba zalaka ba complice. C'est les premières qui se retournent la kati plateau. Et à part ça, il y a encore des agents de l'État au Bazalaka
na ba pension tout eux la que ba frontière ba village tout wana ba agent de sécurité ba autre agent ba bisika na l'état nini o ba sala ka pona ko empêcher ba bena ekotate est-ce que ba tambu saka ba information à temps réel ou ba saka complice c'est cela parmi les questions autres le kato beta to décortiquer parce que balbaka avant olongola mabe moko boye faut d'abord oluka mabe wana ewuti wapi tango ke tanto mona ka moto pela ezopela incendie ba vrai bato ba ko moto incendie wana ba luka d'abord ba boma source ya moto les ko utela wapi parce que so bomi source ya moto là c'est possible et bela moto zo mona na ekufa na seconde ba chef coutumier ba agent ya l'état baza ba complice ou pas moi mboka jali maviga on a des questions pour parler. D'abord, on a l'ingako parce qu'ils ont aussi beaucoup plus expérimenté le makambo tali, problème traditionnel, chef coutumier et autres. Oui. Alors, comme nous allons un peu évoquer problème aussi, complicité chef coutumier, na oizab qui désolé ça m'a mboka, on a l'ingako qui solango ensemble là yo. Côté là, chef coutumier to benga kaba gardien des terres. Et que terre on a le komi kokoba na maboko ya banguna. Est-ce que chef de terre wana bazaka complice ou bazaka distrait ta banguna maboto ka mabele wana. Merci beaucoup ndeko nanga dewa na motuna wana za motuna moko vraiment elengi ndenge ye moko sa majesté David Matalik bala lobaka cours sans tableau. C'est-à-dire to badi mamona komba batali ba chef Matalik bala na sikoyo to keka parce que makameze bela. Ouais parce que a on a ville province à Kinshasa place biso dozali yenda za motu ya train ba chef coutumier. Alobaka tango nyonso ba vrai chef na bamboka bazo ba problème pona nini. Ba soi-disant ba kondina biso bangonde baza à la base ya okota ba faux chef coutumier. Omona na pese exemple mboka lokola limité na pese exemple limité za na katia peut-être dans l'intérieur mboka lokola limité village limité attends pas limité à Kinshasa besoin chef coutumier na maza très bien village lokola limité ba Kinshasa faut ba Kinshasa ba communauté mo la ba bandalungwa ba limité ba kitamba za ba village voilà. Merci beaucoup ndetende otangi bandalungwa chef lingwa lazali igile lingwa la pesi mbote mingi eza bakondi bazwe ba ko maîtriser secteur ba chef coutumier te omona mukondi mo na complicité tant mususu na ngambo ba kota ba carré minier tant mususu côté ka ko pesa ba hectare azo privilégié ko pesa un faux chef coutumier pouvoir alongo livrer chef au détriment ayant droit voilà siko ayant droit oya solaka na bilima asolana bakoko na ye bino bolongo lié yebisanga mboka ya ndenge wana soki yindi na koloba po muto azana na faux chef. Donc par là maintenant on doit attaquer beaucoup plus les politiciens baza à la base parce que awa na ville province à Kinshasa ngamo na yebi pe nazomona likamu na yeli awa nde yango wana ba politiciens bazo kota na secteur ya ba chef coutumier bazo ko appuyer ba faux chef coutumier na place que ba appuyer ba vrai chef. Mais côté là que ngal barake même attaque politicien. Chaque politicien a dans le village d'ailleurs. Oui. Et prenez exemple moi. Je suis mongolais à 100%. Dans la province de Kwilu, territoire, il y a Idiofa, secteur, il y a Kapia, peu, il y a Boulouen. Okay. Il y a secteur Nangaï. Alors, nous avons dit que nous avons désordre dans le secteur Nangaï. Très bien. Nous avons dit que nous avons vécu, nous avons dit chef coutumier, nous avons dit groupement, nous avons créé des zones. Mais nini oyo sala makakelelo oyo yo oyebi réellement que mboka na ezali ya bino mais un politicien pas na mboka na oyo ba ya boy ko tia des autres mboka na mboka a tia des autres même a ko tia des autres même accepter facilement c'est que ba chaque chose aussi ba ça complice pour que na makambetali misololo to ba mbongo ba complicité autre non ndeko dewa na lobi na yo na pese exemple ya village lokola limité bien village lokola lingwala toza na chef Guilin oyo azali vrai chef reconnu na commune lingwala na village ya lingwala mais okomona mutu moko boy ba créer ye po y azana ba avantage po mukole lo ka céder lo ko facilement papa pouvoir d'abord continuer et outaka na l'état té et outa na famille oh na le autre tant que bino mo la ka famille le autre mon contraire na zana ba preuve tozo kende mais tant que bino mo la famille boza boyo parce qu'il y a des familles aussi aux hommes la famille wana on est pas dans la chef du clan moko ba ta deux chefs du clan oui famille aux hommes là que on est pouvoir est à la rotative pouvoir économique au Messi Kamoko. D'abord, famille, chef coutumier, on la base, il y a un conflit, base, il y a un problème, parce que on va pouvoir. Alors, tant que les politiciens ont proposé pour gagner quelque part, c'est possible de trahir aussi Mboka. Wana, et là, soulever ça, c'est vrai, parce que dans le cas de Mbongo, le chef coutumier, conflit pesant ma casse. Moi, na noko, na mona tata, moi, c'est coopérer, pour nini Mbongo. Donc, bango pe, boyo kanezate, tango, et ça, le cas de vie, na mo kala,
abando somba ba parcelle o ba comment cette parcelle n'est pas à vendre. So kazo le kaka na car na moni parcelle mo ba komi cette parcelle n'est pas à vendre. Ah parcelle ozana conflit. Non, il y a linga conflit. Akokeni na carrière asombe bino pena ba moelon. Bo bina ben ya moelon ye. E boaki mabanga. Oh, papa, nini? Te mutete nda somba ki apesi da combo. Dewa, monsieur Dewa numéro na yango yo, adresse na yango yo. A provoquer dossier. Tant que ne funde na parquet, monsieur Dewa en complicité na ba ta parquet. So na ba papa. Muto bundana makasi ko leka yo. Prenez techno parcelle onate. Tant yo vous avez une raison na que solo na famille. Ozongo solo na famille. Tant oye monsieur le juge, monsieur le magistrat nandimi kaka na teka na parcelle ango. Prenez Dewa. Na yebi vieux wana lelo azate a voyager, c'est mon vieux ando ba parcelle ndenge wana. Place conflit ezali. Muyi ba profita. Comparément si ko na ba problème ça ma partie est ça mboko tala lelo OK. Ba chaque territoire, chaque village commence à occuper na ba rebelle. Alors, tobani ni apport ba chef coutumier par rapport à des zones ezanini. Yango tolobi apport ba chef coutumier ezate po bazana force té. Eza mingi ba faux chef nde bazana ba pouvoir wana. Souvent. Mais pour ngai na makambu ya guerre est wana fo mokonza mboka yindi sakaka na minute wana choite ngala zo na omona tina diplomatie soute dans la minute oyo un tout petit comme Rwanda oyo kozo mboka ya sa majesté David Matadibalo zu Rwanda na Burundi ezindi na kata mboka wana donc naloba ke commune moko te ya Kinshasa moi mboka lokola Rwanda akosanga na biso te soki esenga tokotela kuna tatondo beta bon makofi moko tozwi di Rwandais congolais moto beta bon mabe bakosanga na biso te to Kagame wana zanto to mike mulai bo azata na pote ndire libanki bolimbisanga ba téléspectateurs pour ezosalanga passe temps patriote comment na type na osanga na mboka na biso moi ça me fait mal très mal mon frère ça te fait mal très mal étant patriote na okaka posa Kagame ngozala na étranglé na tangu yo tengela komba Kagame tangu tengela komba Kagame il y a si comme Kagame, comme au début comme Mabé, ça va désordre. Mais la carte Kagame tout le monde il y a des Congolais. Oui. Il y a des Congolais qui va mettre toute la carte voilà. Apport à chef coutumier face à les Congolais voilà les autres pour trahir Mboka. Et chef coutumier bazali complice ou le chef coutumier bazali comme apport positif il y a ça information aussi et à temps réel et que force ya RD Congo des alliés incapables de réaliser ba effort ya aussi sa guerre voilà. Force ya RD Congo ezana ba élément. Pour ngai na osenga na mokonza mboka s'il faut que vimbisela ba FARDC wana mbongo c'est-à-dire azwaka moi 100 bo bambi ata 400 ba kepena na boina ba banque nde bazwaka wana moi c'est bi papa takenda ina banque na $400 par na yo muto azwaka 100 abando zwa 400 ba bunda makasi elo monsieur zanzala libuma nzala elo bana mama les gens ça peut bon moto libuma nzala mutata facilement ba corrompre yé donc ba FARDC mingi baza corrompi on a mbongo. Donc, dans la deux solutions, ba vimbi sa salaire ba mbila et puis to attaquer Rwanda. Ndé bango ba koti na mabele na biso. Kasi biso to kota pe na mabele na bango. Ba ko surtout ka bonde be lema na bango mingi ba koti na mabele ya RDC. Kuna ba zasu na be lema mingi te. Bo yindi sika na kata Rwanda. Mais il y a bon moment le chef de l'État ba que faut qu'on diminue ba train de vie. Il y a des acteurs politiques belés. Nous, on croyait peut-être que les députés peuvent se les quitter. Mais c'est comme si les matériaux comme habilité aller là. Mais d'abord, tout à la page de la télé. Tant que vous talaka, réellement, RD Congo, face à des autres Salema, mon bon la partie Est en Boka, jusqu'à les autres sujets. Et quand il y a 5 provinces, entre Kinshasa, au Tangana, David Matadibala, et puis Kwilu, et puis Kwango, et puis Maïndombe, et puis Suba Congo. Mais c'est comme si l'État congolais est capable de réussir sa guerre, voilà. Complicité, voilà. Et c'est la politique ou quelque part, mon makambo zali batami. Non, makambo zali batami te. Na repère ce exemple. Na utiko lobalikambo te, na utiko lobalikambo ba faux chef coutumier. Na mobondo tant mobondo bandi. Na nini? Ba chef coutumier bazaki cité la carte. Tant mobondo bandi, limbisa ndeko nanga. Tant mobondo bandi, sa majesté David Matadibala. Aza président de la communauté teke umbu ya ville province de Kinshasa. Mais atika ndaku na ye et longo na bureau na ye mobimba na quelques chefs coutumiers na vice-président de la communauté teke umbu honorable Richard Nepo. Bakenda na bandundu na ba propre moyen David Matadibala. Muto aza na souci ya mboka. Asengi teke mokonza mboka bosala bo pesa ngambongo na ba propre moyen na ye akenda na mituka nyoso na zo carburant
bato na bafanda na bango pendant 3 jours kolia na komela ya bato wana kolia na komela na maboko ya David Matadi Kibala. Mais tango azongi normalement fallait bakondi ba approcher ye. Ah, outi koto outi wana rapport eza ndenge nini bosali ndenge nini rien kadi kiasa kadi kini loba nango biso bayombe eloko moko salama te. Tolali tolamuki to sutuka boy bazui info chef coutumier oyebi lisolo ba memiye olie mobondo sila mobondo bakisami. C'est qui les faux chefs coutumiers mais quand un peu combo tango basutu pas dans de ko ba banga raté ba le clair azal le na prison c'est qui le nom c'est le nom nani bon ngala bien na combat zombie mais to yo kao soki roi Minukongo biso yebi na combat roi Minukongo d'ailleurs zombie a moi na mbanza aza pire petit à sa majesté David Matadi Kibala. Tant sa majesté Monique bakondi batindi zombie a regretté. Bon bozo tinda zombie na casquette ni na chef coutumier te. Moni longo dans le baki ma bezo sala. Minukongo zombie ezali le roi na mutela d'ailleurs to ko accompagner ka payer le roi na mutela ça siko kuna na Minukongo wana les rois les vrais rois Moni Minukongo voilà. Les vrais rois ya Minukongo boké ko accompagner après. Maintenant na kenda ka bundis akende ko bunda pona ko telemela mobondo faux chef coutumier. Na complicité na banani na ba politicien. Na kotanga ko maman ministre ya mbaka yepa meme pa mokonza mboka. Et c'est insécurité. Comment beaucoup de moutons de chef coutumier bon même auprès à chef de l'État. Oui bien loko créé. Pourquoi fatia zaka azapina mutema malamu mingi. Bon ba esprit ngai bino bat boyelenga mutandenge wana bino tubo sa boloko. Boyelinga muto za chef coutumier info chef coutumier boyelinga epona sala nini. Ale olie batu nanga babika batu nanga bakufinde kokufa. Par après basutuki bazuye bakiko kote na prison. Mais si qu'on fallait bazonga ti lelo boy bazonga ah to mona kama David Matadi Kibala ndia kitaka mutaliboso na bandundu wana to benge na toyoka ezalaki ndenge nini suite bazo nommer ba chef coutumier na ba poste ministériel na ba poste ya nini ba pesa ba responsabilité mobo au lieu batu na président ya communauté ayebi bango toni to chamutu to cha samba na telle place. Est-ce que ça vrai caméraman ya mbonde ekolo to boni yo zali mokonzi ya mbonde ekolo yebse biso na dewa olobini pona samba te yete bocha mateta vous comprenez ce qu'on na mboka la biso makambo sala ma te place na olobaki makambo nyonso tout so to zana ba faux chef coutumier eza ningi ba politicien na biso nde bazo sala ba sala ba désordre na koloba ngonde na commune na moko eloko oyo tanso na kembango ndeko dewa okembango na attaquer c'est là. Voilà. Tout ça, bon, la plateau, on a mboka Jani Mavinga, lui aussi communicateur, tout ça, bêta ma solo, tout Luka. D'abord, le problème, le conflit de ça, partout à la carte Congo, banal, ça vraiment hauteur na yango, tout découvrir beaucoup plus ses alliés, chef coutumier, ça beaucoup plus en complicité. Na ba politicien. Alors, ba politicien, le oyo, ba premier acteur, il y a comme ba désordre, ba conflit, même ba guerre auto comme on a mboka na biso oyo. Ce sont des politiciens, ba premier acteur en complicité. Na ba chef de coutumier, ne de kolanga ba faux chef coutumier. Oui. C'est parce que tant que ma belle est ko solo la boko ko la biso te. Eza ko pa la biso kalizala ki so ke lokola oveke, okomi kuna ceux qui est zali koya okomona molime ko bima meo vara ko biba asa noté azu a détourner nos zela pour que vous commencez parce que le chef coutumier a sur le ba esprit mais le chef coutumier sur le ba esprit c'est parce que lorsque un faux chef coutumier a dans la tête il y a pouvoir automatiquement à cause de la contact sur la cette réalité. Très bien. Alors banal bazali ko ça que le faux chef coutumier maître c'est banali ba politicien du colonie ya kaniaka ya le kosu ya mbongo. Donc il faut dire au moins tout un vrai chef coutumier et qu'on permette que même habituellement tout comme on a oh ba sortir ils ont facilement mais n'est pas dans de kolanga tenga comme mi pia roi David Matadi Kibala roi David Matadi Kibala d'abord Kinshasa aux alliés sikaya zali ça autochtone à Kinshasa OK ben érosion avant de na monga fula base à érosion mboka na yemoko monga fula base ya ba érosion monga fula base ya kuluna monga fula base ya ba criminel mais soi-disant mboka il y a le roi David Matadi Kibala avant d'akawala asa incapable ya aussi ça makambo na yemoko be d'abord actuellement ngaza clair la bombe raté David Matadi Kibala azali cité comme criminel. Sur le nangai, ils ont table partout. Oyebi mbekana, oyebi kuba mbekana. Oui. Aouti ko enlevé
chef Tony ya groupement Mbekana. Ok. Makamizolo dans les réseaux sociaux partout. Donc il y a aussi occasion pour Nabiso, le quand tu as un plateau, comme ça sur vérité. Est-ce que bah information autres allez qu'on voit. Et c'est solo tu as le Kouta, roi David Batalekibala, la qualité naïe. Il y a député provincial copté. La qualité naïe, il y a roi Tekeumbu, il y a Kinshasa. La qualité naïe, il y a Mokonzi, il y a chef coutumier. A commis le en complicité, n'a pas criminel pour qu'il y ait un lever, il chef coutumier. Dans la caméra, là, pour éclaircir même dans 5 minutes. Toute l'information, et pas naïo. Et c'est solo, tout est le Kouta. Merci beaucoup Ndekonanga Idewa. En tout cas, Motuna Oyo, Yangonde, Eza na top Mikolo Oyo. Olobi, première question nayo, likambu yaba érosion. Sa Majesté David Matadigiba, la président de la communauté Tekeumbu, chef de groupement Kikwemi, honorable député provincial copté na compte Yaba Umbu, Denga Osala Mosala Kitoko, et puis Azali Mokondi Yaba Umbu Naba Teke, Oyo Azali Banoma été, mais Azala qui élu. Comme il y a mon afula, place y a fandi ba érosion eza ebele, certes. Pourquoi ba érosion ezali? Na monga fula ba érosion ezali, mais soto kiti ba côté ba bandal, ba bumbu, ba ngiringiri inondation. Olobi likambu ya bakuluna. Olobi likambu ya insécurité, zo sala ma ciel ouvert en pleine journée comme ça. Au moins na otenga munduki na beta pilon. Ba bloka bongo na kata mboka. Nyonso wana eza dina nini? Honorable David Matadgibala baza ba autochtone na ville province à Kinshasa. Bakolomboka na ministère provincial ndeko dewa oza mopandisango okoyebisa ngai moumbu nini to motekeni naza na kata ministère na kata gouvernement provincial vous avez zéro. Vous avez entre nous là de la presse. Vous avez d'abord on maître Mazoa Azaliwana azo travailler. Non. Azana gouvernement provincial. Vous avez sous-suna l'autre c'est Blanchard Ipipo adapté au travail la kata gouvernement provincial. Non. Comme secrétaire. Non. Comme conseiller. Blanchard Ipipo, conseiller à ministre intérieur. Na pisi yembote chef Blanchard. Est-ce qu'il y a des zones de Salema? Est-ce qu'il y a des zones de criminalité de Bima? Est-ce qu'il y a des Azali? Est-ce qu'il y a des zones de Salema? N'a chef coutumier. Est-ce qu'il y a Blanchard Ipipo Azali? Tikangana ebisa onde konangai. Conseiller na ministre baza na rôle mokoti. Mokonzi zaka ministre. Normalement, place ya ministère intérieur. Place ya ministère ya affaires coutumières. Faut ça bakolo mabele. Na province na Congo central, na gouvernement na biso provincial na mone kolo musute. Na ko ndoko tangelo bango nyonso kuna bazakaka ba Congo. Mundibu, Mutandu, Muyombe, bango na bango. Comment na kata ville province Kinshasa bien que balobageza capitale, mais ça province ya batu eza na détribi ba umbu na bateke. Comment bazana ministère te? Po ba flatter bango, eza la ko la mwana moko ya voisin. Ayepa na yo lesi bana na o Damas mwana voisin aussi soupe ma deux au potier na mbebo on est ça ba soupe ma deux ya ba poste oyo ba toto na ville province qui ça ba mériter te pouvoir mettre ma zo senga peut avoir pouvoir est-ce que baza capable d'abord compétent ba ko défendre ba valeur na ba koboto le senga bitumba non koboto la bitumba te mais hôtel c'est réellement que nous aussi nous sommes capables de tout le monde la maison kasi on a lobat comment ils sont capables de diriger ba commune sele liboso bande ko loba ote ba umbu na bateke batangi classe de bana biso batangi classe bala bomba tangate maître Mazoa un grand intello na place bachaye secrétaire exécutif adjoint il y a vu la qui point de bachaye ministre fallait bâtir ministre. Blanchard et Pipo, la place bâtir conseiller. Pour la unité, la place à conseiller, ministère intérieur, affaires coutumières, topé sango. Est-ce que ça capable d'abord de défendre parce que place dans le stade d'abord est-ce qu'il arrivé aussi ça un problème avec Mickey ba conflit aux tambola à la Kinshasa na lobby hein bango mo ba koloma belé ba yebi nana za vrai nana faux chef coutumier mais maintenant bazo pesa bango ba rôle na bango te Sa Majesté David Matadigiba na kata hôtel de ville à la démonstration de force pour na kolobake vidéo ezawana beaucoup de vidéo bo balancer pour na kolakisa na gouverneur le premier citoyen de ville province à Kinshasa que ceux qui ba pesi ba umbu ba autochtone na mabele ya Kinshasa ba pesi ba charge d'assainissement bondo la boye na butu bino bolali ba va travailler na butu na ba travailler physiquement tout comme spirituellement donc tant ba ça la salon ya butu ensemble na ba koko na bango bino bolongo tongo ville ngo propre
yango asalaki papier, c'est la démonstration de force ya papier, atumbi papier abi, monika oyo pa na tumbi salité ezati. On a ça là partout. À ça là on peut la yango na lobi eza pouvoir. Eza pouvoir son appelé au papier. Eza magie. Eza bokoko papa. Magie. Qu'est-ce que magie noire? Toza la magie noire, toza la magie blanche, toza la magie rouge. Ce qui oyebi tenga za ko apprendre. Non, force c'est ça que tu vas faire libre moi que non que biso ba umbu, tu es capable de aussi ça. Bon, c'est toi qui ça. Mais justement, préparé, érosion oyo to aussi sango. Ba moi ba comme aussi là. Mais ce qu'on pesa bango siko responsabilité. Ngana ye awa que vous êtes capable. Dewa na na bureau na yo. Na kuti ma tête a ole lanzala. Yo moko chef no pesa le côté. Ngana pesa yo te na fingyo. Moi fona ya pa na yo, yo ndo pesa kuna. Papa respect zali. Il faut bakondi. Ba reconnaître le pouvoir à Boktoto na ville province à Kinshasa. Na ebisi yo. Dewa na lo bango likolo mabele zo kanga. Omoni so ba pesi charge ndeti ya ministère intérieur, affaires coutumières. Na maboko ya bakolo ville. Insécurité za soute. Bosoto bo mona o ekozala te. Ba inondation ekozala te. Ba érosion zolo belawana ekozala te. Pourquoi? Parce que ba yebi ko solana ba esprit na bango. Nyo surtout bo mona o. Eza ba kanda ba coutumier. Mais un rapport d'abord na makambo David Matali Kibala zo ba pesa ye, ça preuve mais David Matali Kibala a commis ma complicité à l'enlèvement. Enlever chef ya Koumba Mbekana. Makambo te ba réseaux sociaux. Tu as besoin de éclaircissement. C'est vrai ou faux? Olobeli, merci beaucoup na motuna na yo. Ndé na lobi différence ezali entre arrestation na enlèvement. Arrestation ezanini? Na lingala eza kokanga. Mutu oyo asali mambi. Balukiye bakozwa ete. Bakotinda ba agent de l'ordre. Bakende ba chaye maboko. Ya honde arrestation. Tandis que enlèvement. To fandika aboe. Petit nanga samba tan. Oh, obi ke samba zate. Nini o ba enlever bato ba ketu wana bato ba moto. Ba kene placement wa kumbenga. Nani yonde DG ya samba tozana ya tinda $5,000. C'est ça l'enlèvement. Donc bato bazu mutu, baza non identifié, ba kene na lié moko inconnu. Tandis que arrestation eza mutu oyo bakangiye na ba agent de l'ordre connu. Ba agent de l'ordre ona baza mini na baisse na bango oyo ba ko présenter pour na kolakisa ki to batindi biso. Kaka ba agent de l'ordre wana bazuyo bakena yo na lié oyo eyebani, c'est-à-dire bakena soit na la police soit na parquet. Mutu ozo tanga chef Tony ba enleva qui était chef Tony azwa ki mosala ya kolekaka na etandoike na ba réseaux sociaux. Koko selaka sa majesté David Matali Kibala makambo mwana bato vrai congolais de père de mère et de terre. Que aza na milice aza na mobondo. Mutu aza na milice ayoka ke mobondo bandi na partie est de ville province Kinshasa kimimba na ba moyen na sans pourtant ba pesa ta un franc. Quand on appelle ça la hypocrisie. Non, hypocrisie. Ngala zolo bano eza vérité. Na yebi mutu wana ndenga zali. Bazo benga honorable député mutu ya lokumu. On dit un honorable akoki ko zala criminel akoki zala assassin. Non. Okoki on dit ma mukolo ville province Kinshasa. Au lieu de balo ba mobondango akesa lango ata na village mususu na 4 villages de Biseka. C'est faux. Chef Tony, le soi-disant chef Tony. Pourquoi on a soi-disant? Le soi-disant chef Tony. Pourquoi? Merci beaucoup. Na lobby qui n'a pas teke. Le soi-disant chef Tony a chef T. Aza faux chef. Pourquoi? Et dans la vidéo za ndeko dewa o balancer vidéo wana baimboka balanda. Na groupement za 4e et bandaki na fumu itari bankwa tango ya vie aepesa na bokilo na ye fumu mbalawa koko na biso fumu mbalawa apesa na mona na ye mbalawa l'honorable fait honorable mbalawa alors fait honorable mbalawa apesa na nga neve na ye ndeko dewa yo nanga tolandi vidéo wana ye moko le soi-disant chef Tony alobi nini ya za 4e chef. Premier chef ya village wana ya Mbekana ezali chef ezalaki chef Itari akufa. Chef Itari avant akufa atali gauche droite azana mwana kopesa pouvoir te. Chef Itari abalaki azalaki na mwasi na ye na pesi cet exemple ndeko nanga fandiawa
azali mwasi ya DGD wa ngai sikoyo mukolo pouvoir mwana nanga aza ya mwasi na tuni mwana nanga ya mwasi aozwa pouvoir te zoka sérieux na batando ki ma pouvoir abakoko bando lingate nde na lobiko non na pesa bokilo nanga de wa simba soki bana nanga ba mateta bakoli baleki ya mwasi ya dewa soki bakoli dewa zo pouvoir azongisela bango explication dans la vidéo basimbi si pouvoir pas bokilo tango bana bakoli fo bokilo sani azongisa pouvoir na bakolo nango akomi pomba merci pour na terme ya makasi aboy ko zongisa pouvoir au lieu zongisa pouvoir ake ko pesa ngo mwana na ye pouvoir abatu elenga miel apesa pas mwana ne le fait mbalawa deuxième troisième chef le fait mbalawa tango ye pa linga kufa azu pouvoir apesa pas neve na ye Tony. Est-ce que ça pouvoir na bango oza na kata secteur ba coutumier oza pe mutamayele na pesa explication non dans la histoire tout le monde bitu siko le roi David Matadi Kibala a koti kuna la sens pour que a créé mes désordre. Merci beaucoup na question d'éclaircissement pourquoi on a bengi le soi-disant chef roi David Matadi Kibala a luka problème ité bomo na ke pe na ba itando ike pa pamba te c'est un honorable non un président de la communauté oleka pa la TVT ala ba porter parole azana ba chargé de communication oyo tozali o to ko répondre na place na yi alpha ndi bona itando ike ba ola kisaye tala ndeni ba lobi oza criminel tala yo okoti mobondo na biseka tala yo oza na milice tala yo boy esali mwana mai pasi alali la muki ba service interpellé ye akenda kende ko répondre ba esi ba lobi yo oza na mobondo na mabele na yo nana lobi chef Tony chef Tony kasi bo benga ye botu na chef Tony bobondo ngo za wapi ba victime za ba nani ba kuluna o ba azali ko agresser ba boluka ye bino moko nde justice congolaise elukisaki chef Tony bazuye tant bazali ko luka yo place so ba okuta yo so bato bazana bes bazuyo bakena nde o bato mukili ba benga ba enlèvement bato ba la confusion parce que actuellement chef Tony azala ba boko ya ba agent de sécurité chef Tony endroit moko normal azana endroit o yebani azana prison ya makala po ye alobi likambo ya mobondo na kata mabele ya biseka mobondo soki eza na mabele ya biseka ye fa prouver ngo soki kuluna eza kuna vidéo moko eza wana le roi David Matadi okoki kolekisa vidéo oyo ezoyoka chef à localité ya biseka na tuniye azo reconnaître que kuluna eza na mabele wana eza possible biso monde ko to kutana na roi David Matadi to solo na ye eza possible ya kangela bato porte te baso akoma be kila solo la kapete ba biso to sa bato bisa mbongo ebele papa to ata 50 fois te ba bisa bato ba solo la ka te ba roi David Matadi ba koma kilo ya salaka boyeta asalaka boyeta ndeko nanga dewa honorable député asalaka boyeta tana lobi na ebandeli oyoki ngai na benga kaye mondele na poso moyindo azaka boyete pour te dire 50 francs comment passer mais c'est autre sala eko senga ko misolo oza mosika akolinga to kutana to sula to zwa ba réaction na ye oza mosika na sa majesté David Matadi Kibala yango lobi ndengwana soko pusani pene ezali même na pisombe nzete oyo eza mosika ya courant d'eau et vivaka te mais nzete oyo eza esika oyo mabele eza na mai nzete oyo eza na vie ya malonga voilà tozongela yo to pesa na moi communiquer muke. Voilà, merci beaucoup. Nous tourné en rapport à au Italie, désolé, Salma à la carte à ville, professeur Kinshasa. Nous avons information, comment est-ce que les réseaux sociaux, roi David Matadi Kibala, comme accusé, le OK, a commencé la complicité, enlèvement, enlevé, chef groupement Bekana, chef Tony, le lot, toujours éclaircissement, et pas il y a des collaborations dans le plateau, mais c'est important de vérifier encore. Si réellement que l'information a précis, et à sur le couta. Tout le monde a mis le date le 21 décembre, la carte de la Fondation Jonathan Sangou est toujours maintenue. Président Jonathan Sangou a donné sa point de presse Moko a passé un dispositif dans ma campagne concernant le 21 décembre, tous les éléments signé Mbonda Ekolo. Merci beaucoup, Ndeko, journaliste, Tobeng Sibino, pour na Talisa na Mokili Mobimba. Makambo oyo biso toza na yango tozingi kotalisa activité oyo biso toza ko préparer le 21 décembre awa na Matete na salle de fête passage obligé
kuna nde présenter activité eza en rapport avec ministère tope Liloba ya Nzambe, mais aussi ma fondation qui s'appelle Fondation Jonathan Sangu. Oui, effectivement, en ce qui concerne le ministère, nous voulons présenter un lancement officiel. Il y a vision oyo biso toza na yango mpona mosala na Nzambe. Nayebi ke bandeko ebele balandaka biso, misusu babengaka biso pasteur, prophète, apôtre, partout oyo tokendaka, mais tosalaka mpe mosala na Nzambe. Naza moko na kati ya baserviteur na kati ya communauté Cité de Paix, mais Nzambe atiaki biso à cœur que à travers la communauté, parce qu'ils en a besoin et c'est tendre et fungwama. Alors Nzambe apesi biso makanisi tout ça là oyo tobengi ministère des envoyés du Christ pour les nations et la moisson, et à travers ma personne que j'ai dénommé Jonathan Sangu Ministries. Voilà en rapport avec le ministère. Ndenge boyoki na lobi que c'est un ministère. Un ministère, c'est un organe de formation des disciples de Dieu. Pour dire kuna toza na posa ya koyeba te osambelaka wapi outi wapi te, ezali liloba na Nzambe sango malamu eza kosakolama, yango eponi mutu te, eponi église te, eponi pe ata poso ya mutu te, mpona koloba ke tobengi nde mutu nyonso tu esika ozali, venez entendre la parole de Dieu. Et vous savez que même si landeli politique ite, politique ekosokipe na yo. Pona o etali fondation eza ASBEL, association sans but lucratif, tosali yango pona ko participer na développement ya mboka na biso moko, pour renforcer la capacité aux personnes vivant en situation difficile en général, les enfants et les jeunes en particulier. Bon, ce qu'il faut retenir en rapport avec la fondation, c'est que la fondation a présenté différents projets naye ou yazo sala en faveur de la population. Tokoki kosala elo côté sans que toya topesa bino moko population rapport ya ndenge tobandaki tolakisaki que fondation ebotamaki déjà le 7 juillet 2007, et depuis 2007 à un moment donné to rencontraki moi ba problème ebele nde ezwaki mwa kokoso ezali kofonctionne te, mais lelo lokola tozongisi yango na depuis 2023 to relancer yango lisusu, nde je crois que activité na biso tozolinga que bato oyo bino population bomona pe bino moko bo juger oyo biso toza kosala. Merci. Na kati ya fondation toza na makambo ebele vraiment tosalaka d'abord biso moko tokomaka projet. Ndenge nalobaka mbala ebele, nous fonctionnons sur base de projets élaborés et mis en exécution. Par exemple, pona sikoyo bokomona bino moko le 21 tozosala lancement ya projet tobengi FJS assurance santé, tosala yango juste pona communauté na bisiko bino bozali esika bozozwa bilili awa nde eza réservé pona kotia centre de santé oyo banda koyamba ba membre na biso nyonso balingi ba assurer santé na bango. Mais aussi toza na ba projet mususu oyo tobandaki yango déjà tobengi yango FJS devise, etambolaka na slogan yango balobi bongisa bonane ya bana. Wana nde bandeko nyonso tu ba mama ba papa bandeko oyo balingaka ke na bonane balia malamu balata bamela basalaka mwa ba contribution moko ya mike na kati ya fondation depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Nde chaque dernier dimanche avant Noël tosalaka activité ya remise maintenant ya biloko na bango moko oyo bapesaki na fondation pour que fondation abombela bango. Nde le 21 sikoyo ezali remise yango bokomona tokosala ba distribution ya baloso, ba semoule, mafuta, ba soso, Thomson, donc biloko tellement ebele miso na miso bino moko bokomona yango. Deux parties sont des bénéficiaires. Premièrement, na o etali ministère bazoya d'abord, vous savez que ngai moko initiateur ya fondation même ministère, je suis un pasteur. Dans la communauté Cité de Paix,
Alors, étant pasteur, nakoki ko salelo komo kote soki tobandi na nukozongi sa musalo tozo sa na maboko ya Nzambe te. C'est pourquoi nous voulons que bato biso tozo mema ata tozo la bango loso. D'ailleurs, bokomona thème ya ministère wana tozui maloba ya Yesu Masia o ayebisaki ba disciple na ye lorsque Yesu amonaki ke bandeko bazomona pasi bazolela batamboli na ye na désert musika. Alors, ba disciple bayaki kotuna Jésus bandeko oyo totambola bango me baza na eloko ya kolia te nde Yesu ayanoli bango alobi donnez-leur vous-même à manger. Bino moko bopesa bango bilei ya kolia. Na liloba wana nde tozwi yango tolobi tangu Yesu alobaki bopesa bango bilei ya kolia eza kaka ya molimo te mais po ekita pe na nzoto. Yango omoni première phase tokopesa ya molimo nde deuxième phase topesi pe ya nzoto. Très bonne question, merci beaucoup. On a bandeko nyonso tu bakozwa biloko tozali na deux catégories. Première catégorie ezali bandeko nyonso ba souscrivaki dans l'un ou l'autre projet parce que tozana ba projet o bandeko ba souscrivaki to bengi yango projet FJS devise ezali pona batu bakozwa biloko ya kolia. Tozali pe na batu o bakozwa mbongo na bango ba épargnaki to bengi yango FJS épargne. Ba épargnaki mbongo na bango na fondation pona ko récupérer yango le 21 décembre. Bango pe bokomona bango na misu bakofuta bango mbongo na bango ndenge opesaki ndenge oko récupérer. Tozali susu na bandeko oyoyo bazaki na projet ya kosomba moto, azali na projet ya kofungola magasin, ya kosomba lupangu, bandeko wana pe babombaki pe mbongo na bango. Yango bokomona bandeko mususu meme bandeko na biso bawewa oyo babombaki mbongo na bango po bazwa ba moto na bango, bokomona bango pe kozwa ba moto na kati ya mukolo wana. Voilà. Ah, merci beaucoup. Soki na comprendre bien na mutuna na yo olingi oyeba soki ministère na fondation eza eloko esangana ezotambola esika moko. Nako pesa yo eyano que tout en étant pasteur que je suis nyonso tu nakoki kosala likambo nyonso tobanda yango kaka na losambo. Donc pona koloba ke lokola pe eza ministère yango bomoni tozoloba ke c'est un ministère eza ko fonctionner provisoirement dans une version mobile. Qui dit version mobile pona koloba ke toza na adresse fixe te oyo bandeko koki koya omoni biso mais soki olingi omona ngai mutu omoni nga na direction générale na biso na communauté cité de paix avenue Funa numéro 1 wana nde omoni nga mutu mais pona o etali ministère tozo fonctionner na forme mobile, c'est-à-dire nous allons commencer à organiser ba séminaire, ba conférence, ba colloque et ba activité à lolenge pe lolenge mususu na sima ya ba organisation ya makambu wana fondation pe akobanda ko profiter lokola sangisi batu apesa bango poto tosa maloba ya Yesu Masia alobaki donnez-leur vous-même à manger. Merci beaucoup. Fondation eza kaka ya matete et bandi na matete mais esalami pona Congo pona pe mikili mususu. Pour votre information, déjà il y a des personnes qui se sont intéressées na misala na biso ya fondation, ils sont pas en République démocratique du Congo base ba moni yango kaka na nzela ya bilili nde ba bengi biso balobi ke to kende pe kotia yango. Mais pona sikoyo toza na matete toza ko se répandre malembe. Pour votre information, en dehors ya matete, nous sommes aussi dans la commune de Kinseso. En dehors ya Kinseso, toza aussi na commune Yangaba. Donc nous cherchons à nous installer pour envahir tout Kinshasa, pourquoi pas toute la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. En ce qui concerne notre descente sur terrain, biso tobenga ngo descente sur terrain, na ba cible moko approprié, à l'occurrence nengo lobi ba orphelin. Je vous dis que chaque année ezalaka na ba définition autodéfinisaka. Soto lobi que pour cette année nous allons descendre vers les orphelins. D'ailleurs ce que tali bilili akala okomona ata ce que tali simananga okomona bilili zotali salolenge tokitaki na ba centre ya orphelinat na Bumbu na Makala na Ngaba pe na Kisenso pe tosi tokiti na ba orphelinat ebele moyena tanga ba kombo na ba orphelinat wana awa ezate pona kosala ba action mais pona année oyo ezalaki défini pona ba orphelin te. Beaucoup plus nous sommes investis à soutenir les personnes vivant en situation difficile à travers le veuve.
Mais je vous donne déjà rendez-vous que la fondation va faire un don en faveur de 1000 veuves au Bogomona Bango sur place le 21. Mais aussi, nous avons sélectionné un petit nombre 100 orphelins seront aussi là. Vous allez bénéficier indirect, il y a action autour de ça là le 21. Mais pour descendre sur les lieux, vous avez moi un tout petit peu découragé dans le comportement. Il y a des leaders, il y a des centres, il y a hébergement, il y a des orphelins. Parce que à tout moment, toujours ça la action en faveur, il y a des orphelins. Nous voulons que l'action Tosali ait touché vraie cible, ait touché réellement Moutou Oyoyo pour penser y a bénéficié du Lokowana. Mais souvent, qu'est-ce que nous avons remarqué? Les responsables de certains centres, ils ne veulent pas que tu aies un Lokowana pour bénéficier direct, qui sont les orphelins, ou bien les enfants en rupture familiale, pour bénéficier d'ango. Ça, c'est aussi un comportement qui nous a un tout petit peu découragé, mais nous sommes là. Nous appelons pour cette fois-ci que les orphelins quittent là où ils sont, qu'ils viennent prendre leur biloko na bango, bango moko na maboko. Les derniers mots, na bengisi bino bandeko nyonso oyo bolingaka Fondation Jonathan Sangu. Na bengisi bandeko nyonso bo encourageaki biso à travers l'activité tozo sala bolandi biso na télévision, na internet et peu partout. Na bengisi bino boya kotala misala ya Fondation na bino le 21 décembre. J'appelle aussi tous les frères et sœurs oyo bolingaka liloba na Nzambe tokobanda na évangile. Nous allons présenter la parole de Jésus oyo alobaki que donnez-leur vous-même à manger. Nous allons expliquer pourquoi cette parole, sa dimension physique, mais aussi sa dimension spirituelle. Donc, on expliquer ma camion sotuana. Nous sommes ceux qui ont lingi okutanana biso, que cela soit Fondation Jonathan Sangu, que cela soit ministère des envoyés du Christ à travers Jonathan Sangu Ministries. Nous sommes dans la même adresse au Bino Boyebi, quartier vitamine 1, numéro 30, B bis, commune de Matete. Si vous voulez nous appeler, on a un ministère au Koyiko Bengabiso na 089 93 22 034. On a Oetali Fondation au Koyiko Bengabiso na plus 243 97 82 76 398. Ce sont là les deux numéros au Koyiko Bengabiso na Bandeli pour un ministère au Bengi na 089 93 22 034. Pour la fondation, au Bengi na plus 243 97 82 76 398. Rendez-vous ezaka à Moko, eza le 21. Le 21 janvier, février 2026, c'était mais 2025. Pour la Goloba, dimanche, bisonyo surtout kanana. Ça de fait passage obligé, ezali na commune ya Matete, référence à arrêt pharmacie. So commune arrêt pharmacie, tunikaka. Passage obligé bakolakisa yo tope ato tuni mona muke Fondation Jonathan Sangu ezalaka wapi bakolakisa yo kuna nde tokoya tokomona oyo Fondation Jonathan Sangu abongisi pona ba membre nyonso pe pona bino bandeko nyonso boyokaka na sango bondimaka te. Venez voir vous-même. Je crois que vous ne manquerez pas à encourager la Fondation Jonathan Sangu et ensemble nous allons faire le meilleur de notre pays. Merci beaucoup. Donc, je profite de l'occasion de souhaiter, de présenter mes meilleurs vœux. Je commence d'abord mes meilleurs vœux au garant de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République. Je présente mes meilleurs vœux à ma communauté Cité de Paix. Je présente mes meilleurs vœux à ma membre surtout à Fondation Jonathan Sangu. Je présente mes meilleurs vœux à vous tous ceux qui me suivez à ce moment. Laisse que notre Dieu vous bénisse. De retour sur ce plateau exceptionnel, Yambonda Ekolo, magazine d'actualité, où les allés confirmer le 21 décembre, le président Jonathan Sangu a bien Nengi Sakishasa avec un pacte idéologique. C'est quoi tout le Canada? Bon, le quand on met un master, chaque coutumier, chaque coutumier, la cabane d'Okité. Malgré les connaissances de chaque coutumier sur la Babissi, mais ils allaient aussi parmi ma coutume parce que Babim. So bosani culture na bino si oza muta kokufa. Chef Fiston Ebabi Maindombe azaka aussi pasteur. Tourner d'abord ko découvrir kaza pasteur à solo mais auto ko sala ba événement makasi semaine e tuko lekana. Akene ko pesa ba ndeko mo quelque part na commune na Sele na Ankou.
après si bango servi bon courant peut à promettre bon makamba ki to kwande na ndenge toi na reportage obiso moniko de sali pour na c'est parti la régie. Mwana Congo likambo ya kozala na motema malamu yebake baforsaka yango te babota makande na yango mutu akosa bino te koluka développement ya mboka oyo République démocratique du Congo eza kosenga Congolais nyonso atia mayele pe motema malamu ya koyeba eza ke bachef coutumier pe baza ba premier agent ya développement mais mingi bazala mitema ya kosunga Congo te botala lokola awa toza bongo na village Anku oyo eza na commune Onsele population ya côté oyo ba vivraka na ba difficulté ebele lokola kozanga mai courant ba école pe na ba centre de santé tellement que kolela na bango ekomaki na matoi ya les grands chefs coutumiers Fiston Ebabi Maindombe à travers Fondation Bomoko oyo Yemoko azalaka autorité morale alobi jamais akotika bandeko oyo boye même si kuna eza village na ete asombela kibango des groupes électrogènes po bazwaka ata lumière publique pe batalaka ata ba TV na bandako na bango avec impact na idéologie bino moko botala ndenge mboka mobimba en tout cas lumière publique eza kopela kitoko na likambo oyo etali mai boyebake équipe mobimba ya forage déjà basi babandaki misala po population ya Anku bazwa mai ya kitoko ndenge kaka boza komona lokola pe ezalaki journée ya kokontrole misala les grands chefs coutumiers Fiston Ebabi Maindombe elongo na molongani na ye mama Niclette Ebabi Mipa bakitaki kuna po bazwa ba assurance ndenge misala eza kotambola bayambaki bango pe kitoko na population ya Anku na nyonso bilenge ya Anku bondimela ngai ke babetaki match amical po na komanifeste esengo oyo ndenge bamonaki couple ya chef Fiston Ebabi Maindombe après kosala ba visite na basite nyonso mama Niclette Ebabi Mipa akabolaki ba ballon na babilenge ya village Anku ndenge kaka boza komona ba image oyo na suka ya masolo bino moko boyoka ndenge nini population babetaki mbonda condition vie na biso ezo correspondre na par rapport à centre ville te yango tosepeli mpona mai ayeli biso courant makamio tosepeli oza nesengo makasi tosepeli vraiment mais et continuer esalama mpasi emonana na bosolo na miso ya bato vraiment eloko yango esalami mpasi ne totelemi awa libanda mpe bazomona bazoyoka soki esalami te ekosala bien te donc merci topesi merci na nyonso oyo asali tosepeli makasi tosepeli na ndenge atieli biso courant atieli biso mai forage na biso na équipe pe bazodeveloppe yango wana nde tozosepela na eloko wana po esepelisa biso tomona te développement pe ezali na kati ya kana na biso Anku nasepeli eloko ya liboso esengi nanu merci tamba pambola ye afungole baporte po ezaki ya kokangama efungama po eza deuxième fois toyamba ye okendaka mpe kuna epa na ye epa yamba biso asiko toyambi ye mpenza doki abongisa mboka doki eza esengo mingi mpo na ngai na opeseka makasi atika te maloba eleka ya mosala te oke mosala eleka nde ebele nde eloko nasenga papa fils yango wana betime sepela tosepeli mingi mpo na koyamba papa na biso atika biso te kotika biso te papa biso tosepeli mpo na yo oyaka kovisite biso bangonga nyonso biso mpe tobando tia na losambo mpo mosala ekende liboso tolingi misala toza na posa misala toza na misala te tolingi tosala misala ye moko mpe le grand chef coutumier Fiston Ebabi Maindombe aloba te mpo azwa zero. Merci visite na ngai esika oyo nasepeli na Anku place ya mosika ezalaka te bayaya na ngai bapapa na ngai naye kotala bango eza momesano naye kotala bango eloko nasepeli na bagene ya bale deuxièmement nasepeli na action ya courant ya singa
action esilité tozotia mai action esilité tosilisi na mai tozokende na école otie bango école moko ya bien po bana bazwa éducation awa na nku misala eza ebele yango tolobaki tokotravaille il faut kotravaille ke koloba eza eloko te lelo bokovote nga député nazwi mbongo nakimi bino mais soki nazalaka na bino mwe nakima bino eza te tobosana te lobi nakozala na posa na bango mpe bazala na posa na bango ifo nasala baaction ya makasi ya boye esali kitoko makasi komona baaction sociale ya boye oyo eza komema développement bondimela ngai ke il faut ozala kaka na motema malamu lokola ya le chef coutumier Fiston Ebabi Mai Ndombe lokola pe ezalaki mokolo ya dimanche bondimela ngai ke abandaki nanu journée na ye na qualité ya homme de Dieu le pasteur Fiston Ebabi kuna na église na ye la main de l'Éternel oyo eza na terre jaune prière ezalaki ya kafu kafu bandimi pe bazalaki ebele ndenge kaka boza komona ba image oyo na cadre ya misala ya nzambe asukisaki journée na église na kobondela po na bandeko ebele oyo bazalaki na baproblème lokola bamaladi badifficulté pe makambo ya ndenge na ndenge bazwa balobi kopena basolution bino moko boyoka ndenge nini moko ya baévangéliste abetisaki mbunda ok napesi bino na lumbote ndenge boyambi biso awa na bamituna botuni biso toza bana nzambe bana la main de l'Éternel bana na papa fils Ebambe yende mutu azokoencadre bamama awa papa bagene azokoencadre mutu nyonso tobengi bino le 24 décembre eza opesi mbwambwa boyi tokozala ebele basali na nzambe oyo nyonso toza na posa bato nyonso bamonaka te baya oyo babaya bakomona loboko ya nzambe parce que nzambe na biso nzambe ya fils alalaka te aza nzambe ya tiko tati toyebi ba œuvre na ye yo mutu oza na ndako tovandi toza mosika te église na biso ezwami na avenue Kika numéro 19 okomona kaka église moko ya monene eza wana tout près ya la police bolingo ya boye esengi bachef coutumier baambwate bapa bozala bapremier agent ya développement po totonga Congo ya lobi biso mbonda ekolo en tout cas tofuli ye kaka mokako swa pe tobetisi kaka mbonda Merci beaucoup l'élément qui t'a signé Igrid Mateta, compétition avec Monda Ekolo. Par là, j'ai profité aussi pour souhaiter joyeux anniversaire. Bigi Happy Birthday. Et puis le roi David Matade Kibala Babi qui a tout cas Kuna. Tabeza Kokufa. Kwanga Mongwele. Champagne de champagne. Pipi la Kouboueta. Ils sont mon école. Tous allés s'y roi. En tout cas, ça les noms le comment Igrid Mateta c'est paiement mouké. Merci beaucoup. Tout le monde qui t'a mouké, ndekolanga na zouk pas na yo. Vous allez réellement confirmer que le roi David Matade Kibala a allé complicité la arrestation la chef groupement Beka na chef Tony. On le dit que chef Tony a allé faux chef. Vous allez confirmer sur le ballon que Makambo sur le bazali a sur le toit le kuta. Mais Zeli a son l'actif une totale vidéo bino nangati. A lobby pouvoir et outa pas bokilo. Pouvoir à bokilo c'est pouvoir ya belle famille. Na français, ils ont pouvoir à belle famille. Tant bas na wana famille on a ba koli. Faut donc le pouvoir na. Le oso ki biso monde ekolo. Na cadre ba investigation et que famille a chef Tony ba bengi biso. Tozui réaction sur ça différent maloba na to lobani. Maloba nga to maloba za na vidéo na bango moko. Ye moko lobi na vidéo, to landi vidéo yo na ngai. Ye moko lobi azali 4e chef pouvoir et outa pas bokilo. Nani sur la caméra wana. Très bien. Parce que eux qu'on défend aussi intérêt il y a le roi David Matade Kibala en étant communicateur naï. OK. Dans la Kinshasa vous m'avez la carte sika wala. Défense de Kozali en rapport à l'accusation naï pour tout ça naï. Eza lokuta tokende musika te. Na lobi honorable David Matade Kibala muto a la campagne à chef de l'état.
na ba propre moyen na ye atambola ville province ya Kinshasa asomba ba polo so okina ba village biseka ba wasa ba mbujima ba village za na kati ya mabela David Matadikibala okomona ba polo numéro 20 facha pese mbongo te asala campagne na mbongo na ye akita koketelem la mobondo ya bandundu na mbongo na ye na ba propre moyen na ye azosunga na kati ya communauté yo moko yebiso yo mutakufi na kati ya communauté muta pesa ka sans fronté ye moko obimsa enveloppe gaillard mingi oyebi za chiffre 5 oya mukolo wana eza mutu aza na souci ya bato boni ya kozala makambo problème eza nini ndeko dewa to chité awa nyonso tu ba fausse accusation ba osala na endroit ya chef David Matadikibala parce que azo telemela ba faux chef coutumier chef Blanchard Pipo conseiller ministre ba auto travailler na excellence Thierry Chitenga Kabuya na PC Mbote excellence basali rapport na bango na ville province ya Kinshasa au moins 70% ya ba faux chef coutumier ya ba vrai bazaka à 30 président communauté ayoki yango ayebi na za vrai na za faux abandi ko telemela ba faux chef coutumier nde ba créer ye ba biloko wana ya lokuta bref soki ba moni réellement ba tongo bazali ba mobondo ba kende ko lukango ezo sala mape bango moko te ba faux chef wana soko tali le soi-disant chef toné aza vrai chef te Mbumba kapita Mbumba ndenge moko akoti na bela bata David Matadikibala alobi ye aza mukolo mabele nzoko asa chef coutumier te aza kapita en complicité na bourgmestre na biso ya commune na Mongafula la PCM Mbote le vrai ne Congo mais excellence obungi pona ko coopérer bien na ba chef coutumier esengeli okutana mutu a très ba chef coutumier bourgmestre akoti na complicité ya ba Mbumba wana ba koti na mabele ya David Matadikibala bazui 13 hectares ba pesa ba enseignant bazui ba yabo David Matadikibala na la koti bino bourgmestre abengani bango lobi na wana tongo ba yabo David Matadikibala koti na mabele na ba tie ba policier et senga ki abenga auditora ngai na mona mabele na nga ba chelinga ba policier awa auditora kiti ekangi ba policier wana soki David Matadikibala zaki na tort boni ba policier wana bazana auditora bazana ndolo ti lelo ba obimate c'est presque un mois un mois et demi bazo bimate donc bref ba désordre ça mana commune na Mongafula mutaza en tête à la tête ya makamone surtout eza bourgmestre commune na Mongafula pona nini po azo tuna te les vrais chefs coutumiers ayebisena na za vrai na za faux bakeko kanga bana bo baza ba maçon ya David Matadikibala ba bimisi bango na ba réseaux sociaux soit disant ba kuluna bana wana mutazo tonga bandako ba maçon bomona ba image ba ndako ba petona ba tonga na kati ya zamba wana mais ba bengi bango ba kuluna pona nini po bazo tonga bondima David Matadikibala mtatindi bino boza ba kuluna balati wana ba ceinture ya ba mbila o bango bazala nango te très bien donc na nyonso c'est que ça moi tout ma boza ba conflit moi je sala midi à partir kuna l'autre ligue prochainement oya réellement bisoto banato kitakuna tozwa ba classissement en rapport de ça bourgmestre ya commune ya Mongafula tozala ba rapport no ya trop musala no za mabe makasi tozala ezaka tozwi ate tu as ba rapport no ya trop na musala mabe ozo ko sala mais alors profiter opesa ba dédicace pa bandeko d'abord et puis commandant Lima Mbole Salokuli na commandant Ourse Motema maman Nathalie Kapalata kuna na BATP na commandant Nyoso Mai mobali ya maman Chimel kuna ngana Sissé et pourquoi pas la commandant Daouda mobali ya maman Abetil kuna na Maluku sans oublier maintenant ingénieur Domoke non GG Décor secrétaire général Biller ça pour t'as oublié le CG Nelson CG Trésor na chef Glody P na Brady Mukoko en tout cas on a bande de comment tambola longo dans les grands coutumiers Fiston et Babi Maindombe merci voilà vraiment la souka édition la mission Kolba Ezali et Belé chef le roi David Matadikibala dossier na dossier réellement qui biso moniko to kitakula to mener ba investigation so réellement qui aux allez innocent ça ba moyen possible pour que biso to kitato mener ba investigation parce que à travers bon école et que permettre sangona et kata bibale biso be bazaba bamboka comme le septembre na ninga mabe aux allez on député aux allez roi en tout cas et que ça malamu te comme le temps la mazela mabe to mener ba investigation toyeba makambo ozali kolbaso ozali ya soto ya lokuta à travers de retourner la carte plateau le basuka to clôturer vraiment ndeko lilo basuka nazo loba eza na vidéo moko wana chef coutumier moko ya village Angeli Kilambo asali 39 ans na pouvoir chef Ntimba qui pe la PCM Mbote ba bourgmestre no so baleka na commune na Mongafula ba yeba ki na ko reconnaître chef en étant vrai chef coutumier mais kaka oya ye bourgmestre actuel
alingi alongola chef Kimpe o abeti 39 ans o famille na ye bazoye ba ponier ba wana pour acha un policier aza même pas chef coutumier soko tel pe batongo mingi ba fo chef coutumier ngo chef Tony mutabandundu mbumba bandundu bandeko nayo ozui susu policier na balinga bacha na njili kilambo aza muumbu taza je pense rappeler de face aux allez mu Congo aux allez mutaki chasate de face au salade le kutana ya solo to koye bango mela linga prochainement aux accords invité la sobe élément solo voilà. Merci d'abord de répondre à l'invitation à Bisso. Mot de la fin, Nachité. Aussi, c'est vraiment. Mot de la fin. Nakosenga na excellence Jano Kano la Rose. Asa Libala ya Malonga. Na David Matadiki Bala. Oyazali président de la communauté Tekeumbo. Ayebise banan baza ba vrai, banan baza ba faux. Pour ville province Kinshasa et marché Chitok. Ça n'est fini. Merci à Wilfried Samba, merci à Ingrid Mateta, merci à Nous partout, Bissika Bozoami, à l'aide de la présentation. Invité spécial de Zagine Siko Zaki Monamboka, Gianni Mavinga, to Betty Masolé, Bela Kada, toujours, il y a chef coutumier, apport na bon haut état de insécurité en Akatia, Mboka Nabi Sopé, beaucoup plus dans le besoin Salama, il y a le roi David Matadiki Bala, Ndeni Babi de l'eau, à quoi nous cotaba Mobondopé, à quoi nous cotaba enlèvement, il y a quoi chef coutumier. Mais tout quand même, éclaircissement, je crois très bien. On se retrouve prochainement édition sur Sikala Monamboka, Gianni Mavinga pour que aille sur élément bien sûr, quant à moi, je vous dis, restez toujours branchés si les restes à programme de Monde Écolo. Et on se retrouve prochainement dans l'édition de Sika. Soyez collés à Zomité, je vous aime beaucoup plus. Bye. Bye. Allez, bête Monde Écolo, mwana mama. Allez, bewa, kaka, mwana mama. Allez, bewa, kaka, mwana papa. Allez, bête Monde Écolo, mwana mama. Allez, bête Monde Écolo, mwana mama. Imunu kibeni fumu senga dia fulama ya loma peva longo mumeni meni. Ombo gila ya tambula yo ya 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 tanga todo di famba meneka ya tanga